Nous sommes en guerre, mais tu continues à être fanatique. Roland Kachantale, c'est un traître. À côté ici, 1500 Rwandais, touti, baye na passeport, ya ba Kenyan avec le visa volant. Sur Otale Longinaye, il n'y a pas match. Rwandais touti, ba kombo ya batu. Molingina lobelabino lo lengenini. Pourquoi vous voulez trahir le pays? Atabo lobby. Roland Kachantale, c'est un Rwandais touti. Atabo pesi explication. Nan la kisibino sika atanga. C'est un Rwandais touti. So ebelo kote vandat. Franck Tumba azali en connivence avec le Rwandais touti. O bazali koya nasima. Bateli bino nanga liboso na Wilingoma nasima za ba Rwandais. Alors mboka ezotambisa mana sentiment. Mais c'est le président Sorozo ba mission nzamba pesiote. Soki ozobanga la paix est armée à Monguna. 2028 Sengeli Okende ba placer mutu na bango ba balkaniser mboka. Mais c'est le président soki bazuko ka kusala le coup d'état te. Soki mun peuple azana yo et kozala difficile ba beto basala le coup d'état. Okovana na ba génocidaire pour solo na bango nini. Oko sololi kaka. O sololi kaka nananga. Et si libre, monsieur le président, peuple a repéré son Congo. Même Ngayo a repéré son Congo. Na kolobelo su na tina nini. Et là, on a kolobelo exact. Monsieur le président, yango le makambolo baki. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Kamera koti na bunanga na bimi 28 Sengeli Okende ba placer mutu na bango ba balkaniser mboka. Mais c'est le président soki bazuko ka kusala le coup d'état na biso na renseignement soki mun peuple azana yo et kozala difficile ba beto basala le coup d'état. Mais c'est le président décision fait ou te pas na yo nanga. Monsieur le président, il y a eu mort d'homme, il y a eu violation, crime contre l'humanité. Il y a eu génocide. Okovana na ba génocidaire pour solo na bango nini. Osoko sololi kaka. Osololi kaka nananga. Et si libre, monsieur le président, peuple a repéré son Congo. Même Ngayo a repéré son Congo. Na kolobelo su na tina nini. Et là, on a kolobelo exact. Monsieur le président, yango le makambolo baki. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, pièce contre pièce, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Kamere, toi aussi la nayo. Tout autorateur. Toko si la nana yo. Pour calmer ça, il s'est négocier. Bazo senga parlement oyekoya, c'est une violation de la constitution. Yo moko zo respecter constitution. Po ebi mibeko. Bango ba agresseur, ba ya to vanda, nanga azala to partager pouvoir na ba agresseur. Bon ba crime ba de guerre ba sali. Crime contre l'humanité, génocide, carnage, ba horreur. O basali sango azomona ngote basango ambongo esese bazomona ngote nganja danger kinwa bima sango soka zongi alapa basango na nanga na goma soki basango ondimi dialogue congolais nyonso a commençant par moi to peso mkongo ezala yo nanga Kagame, le Rwandais Touti, homosexuel Joseph Kabila, homosexuel et Zambien juif, Katumbi, Tokochabino Nanzumu Mogo. Dans le langage Obatubazoloba, ce n'est pas Maman Marthe. Nous, ce n'est pas les frères biologiques ou les familles élargies de Félix. Nous, ce n'est pas Denis Nyakero. Nous, ce n'est pas la famille élargie de Denis Nyakero. Soki bino bo, lingina bino, Denis, eza choix na bino. Bozo kotel na bino Denis, eza choix na bino. Bokeba.
naza biloko bolinga tena bimisa ba arme non conventionnelle. Popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon. Beaucoup de la palais, ba diaspora, beaucoup de la palais, ba combattants, beaucoup de la palais, ba congolais. Au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info la sûr. Et repesa ma solo. Dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier. To s'abonner na Congo Dialogue Info. Et si la ligne bakomona mwana mwasi oyo ye na idéologie. Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino prophète surnaturel MB Élysée, défenseur ya patrie na biso. Lelo na ye lisusu pona koloba pona tina na continent africain, et particulièrement notre pays qui est agressé par les multinationaux. Kolobate que nous sommes agressés, Rwanda Zagara commissionnaire. La communauté criminelle baonde ba agressé biso. Maintenant ngai na lobelo komoko ya mutuya à propos ya oyo le kana ba fanatique. Nous sommes en guerre mais tu continues à être fanatique. Na fongoli parenthèse avant d'avancer. Dernièrement na ba émission nanga précédente na lobela ke ona kisasa ba mona ka lokola intouchable Christian Tshisekedi ayaki en Afrique du Sud na Santon asali feti samedi na dimanche kuna batu bazo bunda na Goma azonga na kisasa Goma kwei na lobi olingi mokonza yaya na yote pe olingi patrité na yoka kite mutu moko na famille biologique ya président ya papa Etienne Tshisekedi et aux familles élargies mutu moko benginga lobi na nga ceci ou cela na moni angote émission na nga précédente na lobaki que Jacques Tshisekedi azo sala musala malamu te bo benga kite mais tant na lobby ce monsieur de Roland Kachantale il se confirme Rwandais tout de père et de mère bo bengi bo baniko luga bo se justifier. J'aimerais vous dire quelque chose. Roland Kachantale assiste à l'université à Lubumbashi. Roland Kachantale avanda ki epa ya auditeur militaire Mokelenge Botunaye. Roland Kachantale c'est un traître. À côté ici 1500 Rwandais touti baye na passeport ya ba Kenyan avec le visa volant. Je suis un officier de renseignement. Na le rappela kabino na lo lenge nini. Na 1998 tozalaki na demiap avant to kende na ba Congo, le Koma Congo central, na DGM AGA, c'est-à-dire administrateur général adjoint Mudumbi, premier porte-parole ya RCD Goma, Rwandais Touti, adjoint na ezalaki Gervais, Rwandais Touti, lelo Gervais azali directeur provincial kuna na Kolwezi, Rwandais Touti. Toye na monsieur Roland Kachantale dire kab na ye kitenge abedi soko tali longi na ye il n'y a pas match. Rwandais Touti ba oso ba kombo ya batu. Mwasi na ye Stéphanie Chifuhura Rwandaise Touti camarade ya nani ya mwasi ya Nanga. Mwasi ya Nanga asala na DGM. Tant bitumbe bandi AFC Alongwe. Mwasi ya Nanga bandaki ko livrer ba visa d'établissement na DGM. Yvette Kabala. Bolingina lobela bino lo lengani. Bolingina lobela bino lo lenge nini. Pourquoi vous voulez trahir le pays? Gervais Yewana, Lubambire, Rwandais Touti, Bacheye, directeur provincial, Roland Kachantale, Atabo Lobby, Roland Kachantale, c'est un Rwandais Touti. Atabo pesi ba explication, na pesi ba évidence, na lakisi bino esika atanga, c'est un Rwandais Touti. Na ba service
il y a biso de renseignement, service à liboso za immigration. Na maboko ya Rwanda tuti. Aner, na maboko ya Izum. Et na koyebisa peuple congolais armé ame nango ezali service à renseignement. Mutu azali tripartite, azana esprit, azana âme, azana corps. Esprit à mutu ezokotisa na relation avec le monde invisible. Âme à mutu ezokotisa na monde intellectuel. Corps na ezokotisa na monde physique. Soko ebelo kote vanda. Bo continuer kolia ba miette na bino boza kolia. Pour ta mboka yango libo bundela mboka bozoli na kubundela mboka te. Et nazali naseki tangu na yoki général Franck Itumba batiki na comprendre que na armée na justice militaire ben compétent basé belé affaire oza très cruciale balobi que Franck Itumba azali en connivence avec le Rwandais Tutsi o bazali koya nasima bateli bino nanga liboso na Wilingoma nasima za ba Rwandais. Évidence que Franck Itumba za traître ba français ba décorer asalaka nini na armée ba ko décorer yo na ba mboka na yo mais ba étranger ba ko décorer Franck Itumba asala nini médaille à mérite. Qu'est-ce qu'il a mérité? Asisi Bitumba a bundi place moko bakamati to a délivrer Bunagana a récupérer ango te. Alors mboka ezotambisa mana sentiment to ko kondimate ngana bundela ka mabele nazo bundela mboka na koki kondimate ba sentimentaliste ba diriger mboka na kondimate ba traître m'infiltrer prembeni ya mokonzi ya mboka soki naza ko soutenir président parce que yende azali institution yende azalaki voté par le peuple. Naza défenseur ya patrie. Notre patrie est dirigée par un homme Kotobengi Félix Antoine Tshisekedi. Alors nous avons un président Félix Antoine Tshisekedi. Oza les seuls Congolais ozo ba pression na ba mindele. Koleka ba Congolais nyonso. Mobutu ozo ba pression. Ba président africain mingi bazo ba pression. Même Sassou ozo ba pression. Si on dit to kolongola yo, mais président ba pression ozoa Ibrahim Traoré azoa alonga ba mindele. Akanga ba camp militaire ba français. A bengana ambassadeur a bengana ba français. Même chose et salama na Mali, même chose et salami na Niger. Tolobaka, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mon père spirituel, archevêque Coutinho Fernando que je salue, a Teyanga Boy. Les gagnants ne lâchent jamais. Mais les lâches ne gagneront jamais. Mais c'est le président Sorozo ba mission Nzamba Pessioté. Et ça pour libérer le peuple congolais et le continent africain. Ceux qui osent banga, ils ont désobéir. La paix est armée à Monguna. Pour na lobby, ligne à Canal Plus, tilelo rien. Na tilelo lo komokote. Ba mindele bazo tia oppression, ba lobby na yo on négocier na nanga. Monsieur le Président, en 2002, il y a eu dialogue avec les Rwandais. Et même si on a 1+4. Mixage, brassage, partage à pouvoir. En 2009, même chose. En 2012, même chose. Ce qu'on s'allie en Sikoyo. Finalité, na yango ezali que changement constitution au Salamate. 2028, Sengeli Okende, va placer Moutouna Bango, va balkaniser Mboka. Monsieur le Président, ce qui va se faire le coup d'état, Nazali moko ya renseignement ibi masolo. Toza na réseau ya ah Yesu. Ya contre-intelligence. Peuple azalo ko la bouclier o Nzamba Pesio. Mundele, Monsieur le Président, na biso na renseignement. Ce qui mon peuple azana yo et que ça difficile ba beto ba sa le coup d'état.
Pour éviter ni négoléga. Éviter ce qui dérapage et salami bien descend ni négo salama. Alors, monsieur le président, soit décision changer cap. Solo na ba russe. Solo na ba turc. Solo na ba iranien. Na ba coréen du nord. Ba kita na Kinshasa le plus vite possible. Et ça, là, Burkina Faso, et Mbokezo continue. Ndeng na Mali. Monsieur le président, décision fait ou t'es pas inayo. Bako bomayo te, bako salo yo loko te, ko banga te. Basango, bangonde ba mema colonisation, ba accompagner colonisation. Basango, bazoka mitindo na Rome. Rome eza ba mindele. Tala bakutani na yo. Peuple congolais. Basango bake Kigali bamoni pays agresseur Paul Kagame. Basango bakoti na grande barrière bake kutana nanga. Mais nanga, monsieur le président, il y a eu mort d'homme, il y a eu violation, crime contre l'humanité, il y a eu génocide. Okovan nana ba génocidaire pour son nana onini. Monsieur le président, la ligne la soka elogo moko. Oye ba mindele baso piégé yo soko sololi kaka. O sololi kaka nananga. Et si libre, monsieur le président, peuple a repé son Congo. Même ngayo a repé son Congo. Na kolobelo su na tina nini. Eloko na kolobelo ezate. Monsieur le président, yango le makambolo baki. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. La République démocratique du Congo, à l'époque, République... Nazongi sango di susu, olobaki au grand jamais, jamais, au gouvernement na AFCT, na M23T. Baye baka mobali, tonga lobili kamba kokisi yango. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, pièce contre pièce, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. La République démocratique du Congo à l'époque. Monsieur le président Malobano yango wana. Nazopesa mingi merci na ndeko na ngai petit na ngai dinosaure leki na ngai Zakari Bababaswe leki na ngai sans rival leki na ngai le Congo est à nous Mubenga bo continuer na lire wana mutakubangisa muninga zate caméra koti na bunanga na bimi Jean-Pierre Bemba bolongoli na ministère de la défense pour la nini Constant Ndima président nana yebisa que alongwa comme gouverneur à Nord Kivu si côté vivre conséquences. Monsieur le président Jean-Pierre Bemba longwe ministre de la défense toujours vivre conséquences. Ministre il y a défense un infirmier de formation avant dit. Mais Jean-Pierre Bemba yona otambola Équateur akende ba Congo akende Kisangani tout ça c'est Jean-Pierre Bemba balingi bakabola yo basolo ba n'importe quoi na batu mususu bisele les traîtres. Monsieur le président décidé selon la Russe baya tout changer cap. Monsieur le président Afrique du Sud mboko nga nazali bazo so menace bazo privé bango na ba don ba pesa ka bango bako menacer lisusu mboko ya Angola bako menacer lisusu mboka oyo Burundi. Monsieur le président na renseignement il faut anticiper benga Ibrahim Traoré benga mokonza Mali benga mokonza Niger batindelo basoda mutako menacer bango azate tala contribution na sala. Monsieur le président yozo na ba garde corps Bazano Boutumo, il y a garde corps Mokazate. Si quand je parle à la manière des hommes, mais j'ai confiance à mon Dieu, il y a mon Dieu, Jésus-Christ, à l'obispo qui a battu l'idée, a battu la bataille du camp. Mais j'ai confiance à mon Dieu. Je sors seul, je rentre seul, je n'ai pas de garde corps. Je risque ma vie pour la nation. J'ai payé le prix. Nandimi, oyekoya, mais na okufate. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai la délivrance de notre pays, monsieur le président. Osa entouré na ba flatteur. Kamere à lobby na parlement des chambres sangani Iousi et Kouei Bazo Kende vers Bukavu, monsieur le président
Mouta Touni Azate ba interpellé yete ninité. Donc Kamera comment intouchable dans Mboka Nabiso, monsieur le président. Moutaka Kolobala biso makamba yusi a dit nani Mouyaya porte-parole au gouvernement ou porte-parole ya nayo et la présidence. Parlement comme il y a cette situation il y a guerre. Moussa n'a pas voté mi be côté. Akimi akene Maroc pe azongi. Kamera to aussi la nayo. Tout raté. Donc aussi la nana yo. Trop c'est trop. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Donc aussi la nana yo. Basango bangoyo bakoti Rwanda. Bake et pas ya nanga. Il y a eu crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Monsieur le Président, peuple congolais. Basango balekisi ligne rouge. Soki bazongi bazombano na bango. Basango bazosala bazala cahier de charge ndenge moko na ba Rwandais bakuta na Kagame bakekuta na nanga bakekuta na M23. Mais non, monsieur le président, pour calmer ça la isengeli to négocier bazo senga parlement oyekoya, c'est une violation de la constitution. Est-ce qu'il y a conflit entre le gouvernement et le parlement actuel? Non, monsieur le président, yomoko zo respecter la constitution. Po ebi mibeko bango ba agresseur baya to vanda nanga azala to partager pouvoir na ba agresseur bon ba crime ba de guerre basali crime contre l'humanité, génocide, carnage, ba horreur o basali sango azo mona ngote ba sango ambongo SCC bazo mona ngote nganja danger kino bima tozana slogan moko na mouvement citoyen la patrie est sacrée, désobéir aux autorités pour défendre la patrie. Mbumba, le global Soussou, Kinoa Bima, Sango Soka Zongi Alapa, Bata SCC Église du Christ au Congo, Nabata Senko, Soki Bazongi Balapa, nombre Bokendaki na Senko est un nombre mouké. Nous avons 20 millions d'habitants à Kin, Soki 1 million Bimi Sango, policier Barosa et Loromote, Nananganzi à danger. Nabato bazo kote la Rola Kachantale. Vous êtes maudits. Vous appelez maudit, bas sentimentaliste. Bango yo basango. C'est déjà fini? Ok. Bango yo Nagoma. Basango nananga Nagoma. Peuple congolais nganja danger. Basango ba défier ba congolais. OK. Si vous partez à l'extérieur comme ça, vous allez vous blesser aussi. Basango bango. Permettez-nous. Ce que c'est là qui église kimbangiste. Ce que c'est là qui église de réveil. Ba kende na Rwanda. Ba après ba leki, bo tomboki, bo bandi ko loba n'importe quoi. Mais non. Monsieur le président, tango ekoki. Peuple à l'ingio. Et là que zo bikiso peuple. Na ko laksa monsieur le président. Nanga sali meeting na Goma. Mes vidéos ba la kisamote na Goma. Peuple azo benga yo président. Na meeting à Nanga. Na Goma. Territoire occupé. Peuple a simana, monsieur le président Gobangate. Monsieur le président Gobangate. Nous avons appelé au bouclier mon cause peuple. Gobangate, monsieur le président. Bango balingo démissionné naebi. Soko démissionné te signé dialogue, ça la dialogue. Monsieur le président Basango Bacho balingi bacha une erreur, n'habite bacha une erreur pour la non-dimité. Soki Basango on dimi dialogue. Congolais nyonso, en commençant par moi, to peso mkongo. To ban le belamboka, mais to le belo susté. Ezala yo, Nanga, Kagame, les Rwandais Tuti, homosexuel Joseph Kabila, homosexuel et Zambien juif, Katumbi, to chabino nanzumu moko, to permettre en côté. Mais monsieur le président, peuple à Lingio, peuple à Simanayo.
boya dialogue pour peuple boya dialogue. Et ça, en 2002, et Kendaka na partage à pouvoir. Nyanga Nakin, après le massacre au Basali, donc comme il a pris 20 millions de morts, plus de 5 millions de femmes violées et les hommes et les vieillards. Monsieur le Président Naye, ko senga na yo, qu'on dit ma dialogue te, pour peuple lingi dialogue te. Ngans, y a danger. Na lingi yo. Mais, Monsieur le Président, Keba na rola ka Chantal, c'est un Rwandais tout. Oya koye biso kite, azande koya Mama Denise, bazane mboka moko mensonge. Et quand ici biso siko na ba investigation mususu, na langage au batu bazoloba. Nous, c'est Fati ou rien. Ce n'est pas Maman Marthe. Nous, ce n'est pas les frères biologiques ou les familles élargies de Félix. Nous, ce n'est pas Denis Nyakero. Nous, ce n'est pas la famille élargie de Denis Nyakero. Nous, c'est Félix ou rien. Ce qui bino bo, lingi na bino, Denis, eza choix na bino. Bozo kote na bino Denis, eza choix na bino. Mais nga na kote la ka Félix. C'est lui notre président. Na ko bunde la ka Félix. Na ko bunde la ka Mboka. Rola ka Chantal, tu es un Rwandais tout. To bandi d'investigation là-bas, oh, nous sommes mouchi, azabashi, bashi. Nous avons bashi, etni à bashi. Caméra le bagaza mutabashi, azamuta na etni à bashi, azamuta bashi. Rwandais Hutu, parade va kota kala, na Tongo, na Sud Kivu. Caméra yozo mona ki asali ba déclaration à Telemi, na Est, na Sud Kivu. Bokeba. Naza biloko bolinga tena bano bimisa ba arme non conventionnelle bino bozo kote la rola ka Chantal bolinga tena bimisa ba arme non conventionnelle ngaza Sandra te nazo bundela mboka Sandra zo finga président azo finga première dame mais nga nazo respecter président non respecter première dame mais bolinga te bino ba fanatique na bimisa biloko mususu. Oh, bosala Sandra yebisa mbali na ete ngana ebiango. Bolinga te président yebisa son président. Bolinga te peuple congolais yebango. Bozana Bible na maboko ba faux chrétien. Merci. Oye na société ba société belé boyoka nesate tout comme na ba foyer ndenge moko papa na maman dialogue esate e comme lobby mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze pour nini dialogue esate na ba foyer oboni lelo mindele basangana ki basali héros mbongo komi makasi pona dialogue ndesali dollar lelo esala makasi dialogue ndesali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tcha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux